Voilà, ndia Aerotech TV libaku munene na émission na bino bolinga mingi masolo ya mboka. Masolo ya mboka présenté par votre humble servante Fallon Tetila. Nous vous demandons de vous abonner massivement. Naboka si patron Nabiso Jean Poika Beya depuis Paris que je salue à passant. Papa monté ma monene. Aujourd'hui je suis avec Imam Moustapha Toutou. Pour vous bien penza na kombo ya imam prédicateur de la nation. Le Togolo Bela penza kaka na mambo etali bonzambe différence nini ezali entre musique autobengara profane topé musique chrétienne tokokundolango penza na libulu akoyebisa biso banane esengela mi babenga ba musicien chrétien to banane esengela mi babenga musicien profane. Et sans plus tarder je vais passer directement saluer mon invité Imam Moustapha Toutou. Vrai kombono ya wana mbote na yo mbote Mama Africa na Aerotech TV Mobimba. Autre chose à l'accident, mais je vois maintenant en forme. Pour me les checker au maboko. Nga vu que na croya na destin na pas mela ki diablete. Donc destin nzambe moto azena makasa ko échapper ngona mokila zakate. Na sali accident moto bukani makolo na zongi maboko nzambe. Est-ce que quand on a les lunettes, on a avant tout en profondeur à ma soeur, il faut un respect à l'internaute, à téléspectateurs au batala radio, déclarer trop chapeau, trop lunettes. Et surtout, nous allons peu mettre Gim cité. Voilà, ça commence déjà. C'est l'ambiance qui règne à Kata. Plateau Masola Mboka. Boyebi déjà, il est trop chaud. Hein? Le prédicateur de la nation, Imam. Masola Ngana Ibandarabon. Imam, oui, qui sommaire Nanga, Nani Sengelami Abengama. Musicien chrétien, tout le monde est un musicien profane pour les lois kaboli bakan. Et le cohésion kabola bango zaka ba texte. Un point barre. Donc ceux qui na on koloba par rapport à la musique, oh musicien chrétien, oh musicien profane, et zaka ba texte. Texte en zani. Kasi malobate. Yesu kumbama na yo, joli kumbama na yo bolingo nanga. Donc ba texte kande keseni. Donc, moi, je moto, moi, je kolo. Moi, je moto, moi, je kolo. Mais, mingi eza intentionnellement pas na foi moko solidité. Eza ke mbango tout ba sa musique à mokili. Comment ça? So bango tout bossa musique à mokili mais basanga na kalelo to mona voir même la sœur Lombo poto tanga na kombo na ye. Ba tunaka ebicha la mona bi na yebi été parce que musique bango basala nga na yebi angote. Vous ne voyez pas que là il y a déjà une différence. Mama Africa, même nzambe na Biblia azo pekisa hypocrisie. Nzambe azo bana mokolo ya suka bato ba okota moto ya lifero bato ali bosso eza ba hypocrite. Yebinde tchala mwana vraiment obeta musique oyo batchala mwana te. Bot bozo linga bala ta costume moko boya sainteté nzoka eza bazo mériter yango te. Bango nyonso baza ba musicien ya mokili to bakota ka studio moko to non nazolo ba clair to kota ba studio a koti na studio ndia ya za ko enregistrer son na ya Emeli Jésus ngana koti na studio ndia na za ko enregistrer son na ngana Emeli prédicateur de la nation. Voilà, donc bayaka vraiment aye afai na ban ozela ndeko fali ndeko faire abima bon yakota. Mais baké ça musala moko ba musique mais bayembi musique moko animation maman elonga moi ba musique wana ngabenga ngoza ba musique ba nzembo wana eza ba nzembo nzambe te eza ba nzembo nzambe te yo okondima Biblia eza ko interdire Biblia lobi une femme doit se voiler Bible eza ko interdire na ta adoration moi ça za la mutu polele mais musique oh nenga bango ba kakeza musique ya nzambe d'autre part c'est l'adoration batinga ba comprendre adoration eza nini eza te kokanga misu te adoration ezali maenyoso o ezali ko sepelisa nzambe yango nde adoration au moins to fandi boy to solo bela qu'il est oui, oh c'est pelisa nzambe yango nde adoration. Mais na bango pe musique na bango ça fait partie adoration. Mais tant bazo ça la adoration. Bazo basi mo boye batie liboso na baji pa mikuse. Na bilambe kokana nenge kofi asalaka. E kokana ale na tanga kobina. Motazo binila nzambe nga elekelinga azui sima apesi caméra. Ozobina sele ba mama sele tazobina nzambe. C'est la dépravation totale. Ah OK, monde bakosa. Au monde bakosa bonzambe à Kinshasa.
Yo po na kibonzambe no na kibolelo. Bango pe ba bineli nzambe na ndenga kibolelo. Te ngai na ba bonzambe na kilelo pona kolongola costume ya hypocrisie ba pasteur bazana ngo lelo. Bazana ba habillement. Bazana ba façon de parler devant les gens. Mais nanda kuna mwasi ne aloba bongote. Yo na ibote pasteur. C'est ça ton problème. Oza sérieux pasteur aloba nanda kuna pasteur aloba mbosti nanda ku di yelanga mai. Te aloba bongote ba di amen. Ozomona. Donc montazo longola ki ye ala telo komo boye pona ya nango liboso ya ba. Tonga zo sala nga passe. Moi je suis un pasteur. Mais na beta na zarana ba c'est Gabana. Je suis un pasteur. Ah bon? Pasteur serviteur de Dieu. Nazaka pasteur. Eh boy vraiment. Donc rien à moni et là tous on a mis c'est chrétien toya. Maman nanga. Na ebisio vérité ba musique ezali ko régner lelo zo bingama ba musique chrétienne. To banga nzambe. Nzambe azana pona ko défendre ba oyo ya yé. Est-ce que tu comprendre? Et puis nzambe bisika ya nzambe ezali. Moi mabele nzambe nde asali. Mais na bisika oyo batu ba spécialisé yango ba bi moni sika oyo eza esika nzambe to benga ba etonga na ye. O to benga ba église. Nde bisika wana ezo mériter ba musique oyo batu wana bazo sala nzambe sala nini. Ba adora kanango nzambe kuna. Mais chose grave na chetemba. Chose grave. Bisika yo po kota. Na chetemba. Bisika yo po kota en tant que pasteur. Oui na kendaka. OK. Na chetemba na kota. Moi je dis la vérité. Na koti kuna te pona ke luka soki oyo nini na yeba pourquoi na kendaka. Yo kenda kote. Na kenda kote ate. Na kenda kote ate. Na kenda kozwa o na kote. Ozwa nini? Mabino ebina marakuna kote ya peuple. Ota mona mukemo na mukolo bakanga mina loketo. Ngani ngakote o na omona. O na kanisa te. Ngani ngakote na fali Nathalie ele kande boye. OK. Na benazui na préparer sujet na kete. Jésus azaki sa frontière. Jésus abane ko kota na ba place ngeli ta kota koti. Alors bito za ba imitateur. Mais musique nzambe zo beta na chetemba. Et ba beti na nous fali ba longoli fali ba beti faire après ba beti faire matou Samuel. Après yongo bisanga za musique nzambe. Ta place eke beta. Eza ba biso be ba alama tu seria. C'est-à-dire eza ba signe ya kolaksa ke bon oyo eza na moi lien moko ya bondoka eza na kati. Siko na ba kati ya musique wana ndenge beta kati na ba bar to pe ba musicien na ba yemba ka banzembo to benga ba nzembo nzambe reprochera bango nini? Na reprochera bango na ba kalima tu siria. Na ba mo na ba maloba oyo ba comprendre ate. Eza kuna musicien profane moko to benga ka o bande ko ba mesana ko benga lobi ba maison o ba musicien o bango ba kota ka ba musicien profane ba musicien chrétien pe ba kota rango. Ba maison nini ba bonganga o bango ba salaka. Omoni soki musicien moko abimisa album. Album première chanson na etina chanson asuka. Eza na chanson moko boyemba ti bolobelo ko mo be bozuye ba te eza na langue nini. Nde place incantation satanique ekotaka. Et nga j'ai eu le temps. Moi j'ai eu le temps yolona ba musique chrétienne ndenge ba mibengaka ba musique ya nzambe mokuta motala bi maloba moko na kati ya musique yango tozo comprendre yango te ndeti musicien nini ya nzambe musicien chrétien nini loba maloba mo bo comprendre na yoka ba rakashika kondolo na yoka ba gege na yoka ba langue ebele mais nzoka ne Biblia écoute je viens nzoka ne Biblia yango moko ko ba na Genèse na Apocalypse et na momo côté nzambe abombi. Ce qui nous a clair na maloba ne yo nani o bomba maloba au moment où ils y adoration. Par la langue. Par la adorer na langue des anges. Yango lobe rakashika ye moko yebe nini lobi na. Langue de nini? Langue des anges. Les arabes. Oyo ki honte. Vraiment. Langue des anges. Ange mon na lola. Ils ont la langue mo te loba na lola. Kuna eloba mate. Je te dis, na betelo histoire angélique. Na une catégorie angélique. Tout ça la émission to lobela yango. Ange na ange ba solo la nini. Ba solo na nani. Chaque ange azana mosala on nzamba apesi. O abimisaka moyi. Abi akoitaka moyi. Oya asimbi mai, o asimbi mapata, o zoka milimo ya bato. On a mona alors moi benga esprit de mort. Tala degré de distraction ba congolais ba nango. A benga esprit de mort. Tala degré. Bon esprit de mort ko chassan o zamabe.
Obenga nango ndeni. Faut benga na molimo akufa ba moni peut-être pasteur a eu révélation de quoi azotambola dana na molimo liwana ye. Tika to chasser esprit wana. Et puis comment les pasteurs ba akufa et belé ba akufa ko aussi 50 attaquer. Amso na tanza mbeti. So esprit de mort ngezaka na tani ne yaka. Total esprit de mort za ange de la mort. O azwaka milimo ya bato mama na ngai. Mama Afrika. Révéler makambo si ma papa na ngai. Mama Afrika. Ngana otobimaka na sije si matozongaka. Pour la mona on dirait on lingaka offert au distraire bakinois. Mais na mesani so mabe oye bien. Oui, pourquoi mesani? Pourquoi mesali ngana? Moi je m'appelle prédicateur de la nation. Au moni nanga papa nanga mukuna azolo ba réveil, ce qui bateau français réveil patriotique. Un gars sur le réveil de la conscience spirituelle. Au moni quinois. Tu vas comprendre la spiritualité. Je te dis bah quinois va excellent. Bon, vous allez vraiment excellent. Nemi tumbanga na bundaka yango. OK, bon donc non l'accès ba tout la fois pas ça. Dans cette émission, je vais continuer de parler de le bela bondoki. Yo bela bondoki. Il y a les loba ne belé bazo tringalé na balabala ba papa ba ebanité. Ils a cause ya sorcellerie. Donc la sorcellerie c'est comme une maladie, c'est comme la malaria. Ils ont quoi mutu pasi. Mais toza wanate. Toza na ba mo. Okuta moto asali musique. Aza ko adorer nango nzambe ma utiliser ba terme moko wana o bazo comprendre te euti wapi ezaka na langue nini. Mustafa nazongi so mwandamu tala musique ya kala o papa de ningonde babetaka na ko banga te mutane bembete mazolela lela lelo ba Moïse mbiye ba yeli biso yo kaka te na lobije ora seben mutazo kata makino ye fete biso to beka na fete bando biso batabate ba fali na lobije mutaye fete atoki me makino nzamba kangelo omona te innovation bondo ngabi ngango bondo innovation dima baninga bon tala innovation nyonso na kata bonzambe c'est la sorcellerie. Nzambe Rabbi ne changez pas, Rabbi ne changez pas, il est le même hier, aujourd'hui. Nzamba za omniprésent. Moi nzamba tonga concevoir Biblia, aibi ke mokilanga ebandi awa et suka awa. Innovation na bonzambe ezalaka te. Nous devons tola na ba trace ya Jésus. Il était clair à koloba soyez mes imitateurs. Yo za nani ya ko devient na innover nini na bonzambe. Omonango médecine, to monango politique, to monango habillement, oko innover nini po nzambe abosana ki nini. Ce qui nzambe abosana te ba yake omniconnaissant, yo ko innover nini. C'est diabolique mama. Ko bino zo balusa sele mama ona sebe ne makam tala. Moninga nga continue ko bisaka de la ville, venanga botosi mwa mingi. Pianga kini emona 11 jours. Ya ko éduquer ba kinois na bisio. Ba kinois ba ozonga pena boy. Quand on a belaka ba kinois reste le bela banane. Na bela petit peuple te. Tant on a belaka ba kinois, na belaka ba pasteur, na belaka ba imam ba musulman, na belaka ba sango catholique, na belaka ba bourgmestre ba kombi. Ba on est lo belaka. Sika ba sango catholique bango bato ba simba, bango l'état ba simba makambo politique pe lokolo. Lingo toucher ba sango lelo. Non, lelo na makasi wana te. Na webi sale de la ville piangara emona 11 jours. Dike baki. Na bisu ezasomo. Ok, merci, comprenons quand même. Malembe Penza, Torokoba l'émission Nabiso. Je vous demande de vous abonner massivement. Vous ne serez pas déçus. Rotec TV, chaîne Nabino. Ceux qui pensent toujours à Boka sur Salam Sala, c'est parce que Binonde, vous allez rappeler Bota Rabiso. Vous comprenez déjà que nous sommes avec Moustapha Toutou. Je répète de citer son nom, connu sous le nom de Imam, prédicateur de la nation. Prédicateur, Tozongeli au Mouamouké. Olobi musique yango koti bondoki bat ba robina ba kola kisasima ba kosala nyonso kaso ko bosa na ke mabine uta na lola bien ko yo ko boya no biloko wana e yebisanga ba musicien yango oyo to benga ba musicien chrétien o reprochera bango nini poti lelo koma na niveau ya kotelemela bango bo eloko na reprochera bango eza moi bokokani na musique to benga ka ya satana tant na ba bango to betaka musique ya mokili. Beaucoup de motomo bazolo balilo banzambe yaki ofele. Ah nzambe wana vela nga frère Patrice Ngoyi Musonko. Yo na problème au bébé ça ba komba. Non, on a bingoyi Musoko. Peut-être na bango bien tendo yebisinga. Mais vena nga frère Patrice. C'est un papa, on a respecté Kamingi. Mais où ta vie à lobby yaki ofele. Mais vers comment on a un concert à Tiem Montagne quoi.
Mais on est là pour soutenir le ministère. Yango nazolo baboyi. Évangélisation nazolo baboyi. Évangélisation ils ont évangile les a offert, évangélisation ils ont payé parce que au foot amutu ka kotambola ba déplacement. Loko ngai na lingaka te yango wana. Évangile les a offert. Tel argument. Évangélisation et c'est un rambongo. Évangile, évangélisation, non c'est pas mon français était. Donc n'habitez ce qui français on est compliqué kabiso. C'est-à-dire évangile les a offert. Évangile les a offert mais évangélisation c'est un rambongo. Bon lo ba nini. Bozolo ba nini. C'est-à-dire bon ba évangile les a mbongo. Pour ce qu'on lobi, ce qu'on évangile les a offert pour évangile pour comme pas y a bato faut motonner à transmettre en pas mutu. Yango moko efande évangile les a awa. Évangile kola messa nana ngwa évangéliser. Mututa. Jésus a un modèle na biso lelo. Jésus a évangélisé mokili na nini. Yene notre modèle. Maman na. Abane ko singa tina ba boato azokende na mata boato na yo bande ko mona tina ba filme. Na mata boato na yo. Wana afugamo ko ya sali filme. Longla mamba filme. Menda kisaka kati to biteke wana za kavwe Jésus ndaki sa to pesi. Asala loko la Yesu. Tijo muso apesa dali lobi o monite Jésus wana abinaka kata bao. Eza mobiki sa théâtre. Ke bango tout ba théâtre. Na sala filme no théâtre. Oh, on dit ba photo Jésus au monde dans l'église. C'est un hasard artère si à ça la cinéma. Si to ebi ka artère. Si photo na mami kango na banda kupona ni. Et ne bato ba moto sala nzembo nzambe ba nani ngo déjà sala nzembo nzamba côté le meloko ya blasphémer un grand homme de Dieu, un envoyé spécial de Dieu comme Jésus. On t'a déclaré hors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ. Sur la Bible ils ont commis à Jésus en tant qu'envoyé spécial de Dieu. Ba blasphémer Jésus. Oh les musulmans, ba moi pas musulman. Quand ça na au comme film au ta elonga Mahomet. Ba simba. Tiens longa Mahomet, atana buto wa koma loba, ta Mahomet yo ta na Facebook. So sali 3 jours na mokili. C'est comme na Kinshasa ba musulman ba sa akate. Je te dis, wana ba viola kané loi. Bonganga te. Yo komi na maboko bongang. Ba epeka na maboko. Ezana tala degré à foi ba musulman, le ba musulman ba bunde la kanzambe spirituellement et physiquement. Mais lelo bato motomo ba leki na film na ye. Moi moto sala film ana atele ma pena latin zambala. Mono check ndenge ndeko na ngabisa so action. Nde ba yebisaka ye. Action a omolela. Ba bete ba sete. On jouer faux, bandela. Aux Hollandais, faut toi éveiller notre conscience à bateau. Maman, Marie, Maria, oh le lit ma bé, Zéla, bâtie caméra, action. Jésus. Allez, bien aussi ba photo na ye, bobo panzi ango na mokili. Et puis bateau ba bien ba musicien chrétien, ba éducateur yamas. Moi bon ba éducateur yamas ko bonzambe. Tant ba doit blasphémer na kombo Jésus, pe na photo ya Jésus, artère moko boy songolo, be ba mami kango na église na bandako. Un vrai musicien chrétien ça ni. Ndé loka ko bundela. Ayemi pena pourquoi bosaka na photo à Jésus. Eh ben na photo oh eza Jésus té, eza mundele moko boye, un vrai Jésus existe pe amata. Na ngo asala ngo. OK. Oya zona tsake ba bundela nzambe te ba musique là on a reproché bango bokokani ya musique na bango na yave na nga Rambo na yave na nga Jibe Papa Chéri na yave na nga Wera da bokokani eza total le question ici bango zaka ba texte da bon nzambe kuna eza te eza shida pa lukan kwa oya lukan kwa 1 point barre soto chende si bayembi ya kala na bayembi ya lelo. Yo lobi lelo ba musicien lelo chrétien ba na shida. Et bon bato ba sala musala ka lokola ba papa Thomas Lokofi, ba apôtre de baba, bon sou ba ya ka shida. Apôtre de baba, papa Thomas Lokofi. Ah, papa Alain Moloto. Ba papa Alain Moloto. Ba ya ka shida lisu na bonzambe na musique chrétien. Ah, bon autant déjà au salinze monayo apôtre qui mais c'est pour soutenir que ndeko wana ko rapper ko kota studio mon frère. Bon yo za na makasi ya mbongo te o sela nzambe fanda luka na mbongo so zui. Bundila nzambe na mbongo na mayele. Bundila nzambe na mbongo na mayele ko kwisa ukaka. Eko kwisa ukaka mama na ngai. Donc bon nzambe ba tende ba teka ngote eteka mandeka te. Donc yo pona yo côté ka ba CD ko betsa ba concert ko senga ba pafuana donc eza mabe pa ba musicien pona bonzambe eza mabe eza vraiment mabe et misisu mabe na bango na ba lolenge ba ko mosala ngo mutazo kumisa nzambe omoni musique eza nini
musique eza na nous permettre pas ensemble ba chanson des a permis la façon dont mutazo glorifier mutazo méditer ozolanda na koyoka musique et ko sengala eba ki c'est la moto foi mais okuta mutazo ça la clip musicien chrétien autant mona ben clair autant mona Cadillac abeti complet costume koto a vimba parce qu'on a jeep mo yebisanga pauvre sur otalango moto amona nzambe amoni nzamba injuste. Ba musique ya mokili ne fasala makambo wana po elingisa biso mokili mais bango baba tumo boya sala nzembo a composer na nzembo ayembe na nzambe na cimetière na kata cimetière toyaki na mokili tokozonga bobanga nzambe asala bongo nde yosko mise mo bo jouer na Rolls yesu kumama na ebi muto olobi na bla Moïse Mbiye bon olobela na mais yo ça problématique naka problématique ngana problématique oyebi yango oh bakanga batika bakanga ngati quelqu'un qui ngamna banga liwate yebisango bangisanga nani on a conflit pour zara apesa binombo non c'est un vieux otunanga une fois je ne sais pas ce que ça yote je sais pas otuninga ba pasteur nino sepelaka na bango façon prédication natanga Moïse Mbiye natanga venanga Marcelo natanga venanga nani oh nani lité apek lité bon pasteur donna pas gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Patrice Ngoïbusoko. T'es na tira la tanga été. A convaincre te. Oh, faut pas te convaincre te son côté. C'est sa voix qui me rend fou. Maintenant je parle de la prédication. Ayemba ka vraiment a convaincre na oyemba même até yati. Et bon autant on a bien ça les clips. Ah jouer na ba rôle sur ceux qui na ba nini. Ye wana mo tchebo. Venanga Moïse Mbiye, prédicateur de la nation. Zopena bonzambe, naba minini na yuzongisa bonzambe pauvreté. Tu opposes à la riche. Un homme de Dieu ne peut pas se faire voir devant les pauvres. Qui a sa riche, à aucun jour. Parce que on a fouetté. Aux Hollanda, à Penguin à Makanis. Yabisanga ngane sur la table na clip wana. Non, moi c'est bien mutuko kiteka. On est là c'est plein à paradis, na banga masumu, na kima lifelo. Aux Hollanda, jusqu'au lo komoro bo epener moro fente. Ah, tatika sarana nzambe. OK, musique ni ko kokanisa. Ba thème ndeti ba o ba papa lutumba ba yemba ba o bénite. Ozina nzembo mobo o lelo to benga ya nzambe je t'aime tu le sais, je te porte des fois na biso ba kenda. Différence nini okoki ko sana thème. Mblongo la libo loboko na litama okolela sala hypocrisie. Mwa emi je t'aime tu le sais, je te porte dans mon cœur d'amour. Te lukilanga no ya lingala, français te. Nous sommes des Congolais. Nalingio, Kolo Nalingio. Alobine bien. Alobine bien. Vraiment, là au moins tu acceptes, non? Oui, oh, Nalingio, Kolo Nalingio. Alobi bien, normal. La sœur de Namwana, elle t'inspire quelque chose? T'es na Landaga été, non, on a temps Landa été. Na yebi même pas. Je te jure, au nom de Dieu qui m'a tant parlé. Mustafa Tutu. Papa mission ici. Nzambe. Te ngazaka hypocrite. Na yebi été. Na yebi été. Kombo na yoka me boy na yebi été. Non kaka chef, on a ser fulani. De vue na yebi été. OK. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Nous tendons vers la fin. Comprenez qu'il est problématique. Voyez bien déjà heureusement. Tant qu'il y a 5 musiciens chrétiens. Oyo linga bien qu'il y aurait Moussa na bango. Et puis en plus autant qu'il y a 5 musiciens profanes. Moussa na bango na ko ignorango kaka. Tina okota mo. Non, non. Naza na pose ba benga bango ba éducateur ya masse. Ne peut pas comprendre. Parce que éducation na bango wana na musicien ba musicien to ba musicien profane faut que c'est ni ça moi moqué
ozolanda donc tant moto azoyembela nzambe tant azosala clip na ye esengali basentir responsabilité moko na part ya nzambe donc moto atali a bénéficier Moïse oyemba bato baokweya baolela bato mona bazokweya bazobikisama na loyembo apamba yo lingo lobaki bana part responsabilité moko te basala pe musala moko te eza sentiment de quoi ça sentiment nini nango oh bongo mona ndeko nanga falite anga boma bato na Tanzanie akwei abakweya ande na sentiment donc ce qui est au Bananga, 5 musiciens chrétiens, on a séparé na bango. Balo lengen na bango ya ko composer moi makambo malgré biso tout au lukande mbongo. 5 basé belé hein. Combien ka c'est réduit à ta nombre? 5 basé belé makasi. Natanga ta moko. C'est pas un problème. Patrice peut venir ngoy musoko. Ba clip na ye hein. C'est pas trop riche. Donc c'est un peu ça moi et là comme moi ya bongo faut ça la clip mo ça modestie oyo ozo yembela nzambe ba auto benga ya mokili ba on a sepela na bango na ndenga ba clip na bango na ndenga ya mokili venanga kofi ça type na gete donc clip mo bena bo so hotel yango bi angali felo donc angali felo donc makamba nzambe kutu kuneza raté venanga mopao venanga venanga jibem piana donc na nini na ni tabongo kimanga tolega kaka venanga jibe venanga nsonepe moi trop mokili donc c'est que baza bato a mokili donc on ça a composé sa clip naye ki mokili pende ça dit caleçon et là yo linga yangwana te na bité loko na linga obi bato na apprécier musana na bango ya na mokili na bango oso ba témoigner te ba ke na li felo c'est ce que moi je dis merci donc na baksa mi balé te kota no moneli OK na bagisi Inos bina fabulous fabulous n'est pas le bateau n'est pas le bateau mais il y en a trop qui mokili donc c'est un peu ça 5 bangwana na kati ya mokili ya nzambe te ba mise chrétien ba te bazati bazati selon ye merci beaucoup selon ngana selon ngalo bena na obela au nom ya ba kinois selon les kinois d'accord on a contredit ngo PCM ça o télé kita to lobi to prouver parce que yo so kimi ni nango bonzambe za na kata ba musique na bango. Je suis aveugle, peut-être au monde a bon zambé na bango te na ndenge na. OK. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Moussafa Tutu, to chité na biso na motuna o ya no na biso. Le frère José Nzita azo se plaindre mingi. Tandis que album na bimisi ba CD na eza confiné kuna na Chine, non ba CD te kamité suite à confinement. Kasi ana Kinshasa ba bande ko consommer ba CD na ye ba bazo te kango akolela o côté le côté. Que diras-tu par rapport à cela si c'était toi? So ezalenga na olekata na TV te na loba. Koni? Donc na oleka na TV na loba so na ndima kezaka cop. Mais bango ba ndima te za ka cop. On est ba sela ngo ba to fele ba kabela ngo nzambe. Tala degré aleki na TV kolela ke ba CD neza confiné na Chine mais comment ba clip nezo tambola na Kinshasa. Azoli ambongo na été. Azoli ambongo. Ah, pona ngana oyoka pasi. Quelqu'un qui cherche l'argent au nom de Jésus. Mais bon, pirater ba CD na. Ça fait mal. C'est lui qui travaille à l'hôtel majorité. Mais nga souci nga bandi makangonde. C'est ça mon souci. Que to sala moi musique to sala ngo, musique profane, musique nini nyoso za na oka musique. Nyoso za na kaka musique. Oya nzambe ya satan eloko keseni za ba texte. Po biso to luka mbongo. Na clair ko na tango na stade ko luka mbongo na kopesa raison batika mwana bato luka mbongo na na kombo ya Jésus. Frère José Nzita mwana bato. Batika papa bato alugara kombo na mbongo na au nom ya Jésus. Boski au pirater bo rendre pauvre nana kolé sa bana yi. Botika bongo. On a vraiment na côté lié. Soit pour pirater ou faire na côté là. Bongo tout ba tout ma côté. Il faut donner dans l'affaire ba tout ma. Makamni no loba. Venanga ko ngoyi musoko. Na jibe ba tout moko bonga José Nzita. Batou moko boke seneza te des yeux des bras bouche moko des narines souki makolomi balé to cotis de to teki cede to zimbongo to na compte na banque. Comprenez
mon émotion. Comprenez mon émotion, franchement. Moustapha Toutou. Il est vraiment intéressant. Finalement, c'est homme fou. Comment plusieurs à la fois. Autant qu'il y a des commentaires. Na tanga ngo sala nga bien makasi moko auto benga na Canada maman aimé na peso mbote trop continuer comme motiver donc encourager buzo bano sala bon ce qui coûte message à Jésus et benga mi bozo be bon combien de fois nga yo message ni ozana pour na faire benga Jésus nani super homme modèle donc on dit ma Jésus t'es qu'on cause ça biso yo pas nous kambo on a combat Jésus non maman fille tu comprends la passi na peto passe nandimela Jésus makasi attend qu'il envoie spécial de Dieu nandimela ka tu confunda ngepa nzambe ah bon tu confunda ngepa nzambe na boya kande ki aza nzambe te mais aza envoyé spécial ya nzambe. Oh, plus ngana suka kayangwana. Pi motako luka défier ngaba ke Jésus azanzambe. Na dinga ko pesa ngana bango kit. Okimisa bango nini? Na kimisa bango kwani po bino bosuka na bitumba. Na boyi na ngana o memangambo. Lobina la veka na makala. OK, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moustapha Toutou. Oui. Liloba, moi conseil na ba musicien chrétien na ba profane bien qu'on dit malope ba chrétien wana te moi conseil ndé bateka ba CD moi ni na part na parce que to yebi yo potera ba konzambo na nzela média et puis en plus numéro de téléphone pour la bato CP. Bon conseil na ba musicien chrétien ba musicien mokili déjà bon ba l'accent bon basé mokili. Tout monde a ba clip na bango donc dans son kanka ata misu na malobo ra ke oza musicien mokili. Ba ba mi benga ba kanisa basé mokili te mais ngana isa biso tout ba musicien mokili. Na conseil na pesa bango baza ba éducateur ya masse bango baza censé ya côté ya bato nzela loyembo bako lingisa biso mokilité la so esenga ba zonga ba studio ba bongisa ba façon ba clip wana ba longola mabina ko pesa sima ba longola ba chorégraphie moko boye ya makasi tango zembela nzambe fo chorégraphie no eza ata ko kabina ngo ozolanda ozoninga na mo yebisa neti clip ya frère Mike Lamba ikoka obina ngonde ni koko asambila obina ngonde menga obina ona za ovanda makolo kutelemba déjà ba mise chrétien bo ba nzambe bobongisa bonzambe nzamba ko bobosa na raté za moko botelema na miso ya nzambe na makambo bosala nzamba ko tuna rabiso un jour pe paradis ezali donc boy éduquer peuple congolais bola musa bonzambe ya solo les conseils Sabino Makashi et puis mon numéro c'est plus 243 91 076 97 29 plus 243 91 076 97 29 mbote nanga na pesa mingi na son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na son excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba na bisa rabino boza ba responsable ya mboka oyo so bo diriger mboka ndenge longo banité nzamba ko tuna kabino na responsabilité wa pesibino. Je dis et je vous remercie. Vraiment, tout est bien qui finit bien. Nous avons été avec Moustapha Toutou, connu sous le nom de prédicateur de la nation, imam. Yende Tobeti Masolo, bo sentir pe bo yebi sikoyo, bo keseni entre bateau to benga ba musicien profane, to pe ba musicien chrétien, ba ni ba ko sala musala. Est-ce que baza ba tout moko to pété imam a détaillé les bino boyo ki yango. Prochainement, nous allons parler de la différence entre l'islam et les autres religions. Toujours naie à enseigner biso na cadre ba cours ne kara ya spiritualité ndenga pesaka pona bandeko oyo bunanu bo s'abonner to senga bino penza bo s'abonner. Merci à la grande équipe de Aerotech TV. Là je vois Andy Lumisa na ngambo ya Masini na sima ya caméra liso moko Jonas Sanga l'homme noir. À la coordination mon patron depuis France Paris monsieur Jean-Paul Ikabeya papa Banebele et un grand merci aussi à l'équipe de Aerotech El Paris. On est toujours ensemble. El Kinshasa El Paris to saka bato moko. Merci à Prudence Ngakoso depuis France. Merci à René Luanga depuis Dubaï. Nous attendons toujours le déconfinement. Yona Biso pena rendez-vous Karande Olobara. Merci à M. Doris Massamba et à sa dame Maman Blanche Kayembe. Moi c'est à Pembe depuis Genève Suisse. Soina Bois qui a été donc renouvelé contrat. Tomolani Mbalasima. Au revoir.